Hello la famille ya Mimi Selunga na pesi bino bambote bisike kuti bino bandeko na nga. Bozo mona photo ya frère na biso afandi na mabele aza Nigérien. Bandeko mokileza ya kobeba, mokileza ya kokufa, mokileza ya kofuataka na bandeko bondimela ngai to sambela mingi. Mwana mobali oyo bandeko na nga ake kozwa mbongo ya kisi po alekisa mama na ye. Abengisi mama na ye na ndako na bango, alobi mama yaka naza na posa na yo. Olala awa to soki pe ufale asalela mama saele soki musala moko akosi kaka mama bandeko na ngai mama pe akei kuna mama akende kozala na ye bandeko na nga ekomaki na moko boya kangi ba porte makambo nyonso mama tango alingi azwa pongibwe mwana mobali oyo akamati alingi aboma mama na ye. Alingi aboma mama na ye bandeko na ngai. Alingi aboma mama na ye. Asali mama na ye pasi. Donc abandi kobundisa mama na ye. Akata kaka mama na ye aboma mama na ye. Mama ye komona o eza su normalite. Mama wana sali nini? Azui molangi. Azui ba nini? Abandi kopanza biloko na ndako bokomona esika babilo mse panzana wana. Mama wana komi kopanza babiloko azui na kitala tala kataka mwana te akati mwana mobali oyo bandeko na nga. Ate mwana mobali mama luki fenetre ye kokima sote libanda. Bandeko mama bengi mbila. Mama bengi mbila tango mbile ye wana ezui mwana mobali efandisi ye na se babandi kotuna ye pona nino lingo boma mama na yo. Likambo nino lingo boma mama no bomona makila. Oyo biloko epanzana ke na ndako tango bazo sala na ana ke nani akoboma muninga mama. Mama bimi molongi mama lobi oko boma nga te nga na boti yo na mokilo yo. Nasali yo mabete yo boma nga. Nasali yo nini bomo na makile belo mama katela ki mwana. Mama kati mama lekeli mwana nzamba pesi mama makasi mama bimi na fenetre. Mwana mobali oyo ndoki bandeko. Alingaki a sacrifier mama na ye aboti ye. Alingi a sacrifier mama na ye po ya koma riche koma na mbongo. Nganga sengi ye kifa sacrifier mama. Alingi aboma mama bamisu baboma kuna kindoki. Babwakeli soki mutu maladi soki ne ye penza alingaki aboma mama voma donki alive penza boma mama live mama zo mona. Ndenge mwana zo bomela ye. Bandeko na nga totala mokili nde ekomi na suka. Botala mokili nde ekomi na suka. Motema mote komi mabe mote komi na presse kaka azwa. Soki tokokeba te bandeko. Soki tokosimba bonzambe te. Ekozala pasi pe mawa pona bato ebele. Ekozala pasi bandeko ba arrete mwana mobali oyo. Police ezui ye babandi kotuna ye makambo nini yo linga kosala na mama na yo. Oboma mama na opona ni asali yo nini. Mwana mobali wana alobi verite. Akendaki epai ya nganga. Nganga pesa ye kisi. Nganga pesa ye kisi abifo kaka leksa mama na ye. Aboma mama na ye. Yango asalaki mayele wana. Abengisi mama. Aboma mama bandeko na nga. Epesi pasi pe mawa. Tala mama ona libanda ye yo mama nenga bimaki na fenêtre na makila. Awa bandi ko salela nzambe bandi ko betela nzambe maboko abeteli nzambe milolo. Alobi nzambe merci nzambe na nga merci. Merci papa obateli nga oprotege ngai mama bandi ko kumisa nzambe. Ezalaki video mais kotene kaya ba YouTube buzo beleki oya otsa video boye uti na Facebook ba ekokanga yo biso to ya kaka mingi pona kotalisa image après koloba pe oyo ezake likamnenge ezalaki kotalisa bato tokoma mayele na mokili to sambela mingi nzambe importance ya video ezate me bozo mona bino moko ba photo ndenge vraiment na betele lisolo ezokene ndenge moko bandeko mokili pasi mokili nzube mama oya kumisi nzambe abandi ko bondela abandi koloba nzambe merci okangolinga obikisinga mwana alingaki abomanga tala lelo ngai nde kutumte na tie mbeli na tie soki molangi lelo ngai nde na bimi molongi ba police bazwi ba mimi mwana wana bandeko jeune garçon akoli boye amoni kazo sala te selon ye aboma mama na bango
tozomona mokili ndenge ekomi mabe, mitema bato ekomi mabe makasi bandeko, mitema bato ekomi mabe. Tobondela mingi mpona bafamille na biso, tobondela mingi mpo mokili oyo nzambe kaka bandeko. Bobosana te, bosabone massivement na chaîne ya mwana bato ya nzambe. Esalami na mboka ya Nigeria nde makambo donc esalami kuna. Merci beaucoup.